Moi, nana sauve dans nos ongles Kinshasa et présente tes excuses à ton tour. Yom tu pèses un cadeau. Yom tu s'excuser et pèses un présent moko. Réveil patriote, maman Langa. Bah, bonsoir rebelle. Bonsoir. Bonsoir Mama Congo. Merci na honneur au Pessinga. Pendant ma séance en live na yo, na pesi bandero nyusto baza na panel ba bonsoir ou ba bonjour, ça dépend ya moka ou bozolanda live ya Mama Congo. Ngala ngena lo baka bona participer kama moke. Maman Bilabel o mote mama be. Ba maman Bilabel ba sa ba légende ya mboka na biso. Toyoka bango le bazala ki bana ni. Le to zayi bana mikie na ndenge pe to koni. Mais c'est genre de femmes ou c'est genre des artistes oyoyo, artistes o bandi marate ki esi ba koli tana bango pe esi eleki. To komi na génération mususu. Baza ba genre ya ba artiste musicien oyoyo, batikala ko préparer te que non ceux qui le lebi sont OK, dès que bata que non la vieillesse passe et la jeunesse se remplace. Ceux le lebi sont OK. Toko remplacer, biso toko remplacer batu mususu na banani. Ba préparer yango te, yango baza mitema mabe. Prévenez que artiste na biso oyo a dessiné maman na biso Bilabel. Même si a dessiné bien te, mais en plein concert, à sali honneur, en aurait artiste na yé, avec non maman, na yé leur photo et tout. Même si ba erreur o ezala qui et tout ça là, il fallait qu'il ait la maîtrise. À la maîtrise, avec non, ok, j'ai reçu, a vu, a tingango na bureau, ne peut pas retirer na bureau, ouais. Ou quelque part. Leur concert aussi là, a eu ce qu'on avant d'atteindre on dit, ah non, à ça libérer quelque part et tout là, à Bengi, de comment elle sait que non, au sein na yo bien, mais bah, erreur est à ébélé. Pour la motiver, le bi a travaillé bien. Mais l'erreur en salon en public, a ignoré, a bien c'est déjà cop. A décourager de Koana. Ce qui fait que nous, de quoi on peut arrêter Moussana et que nous, a comme désespéré, que ma camion sont dans tout ça, dans Tarana, et ça, dans Nil. C'est pas normal, c'est ça qui m'a thème, maman B. Maman Bilabel, ici à Koli, à Tika Makambu, Oyoyo. Basa ba légende, basa ba star, mais ba préparer à venir, c'est que nous, après Bango, il y a des gens, oh, bah, qu'on remplacer Bango, na Moussala, oh, Bango, ba Salaka. C'est ça qui m'a dit maman B. Bureau na yé et revoir. Et que normalement maman Bilabel a donc a quitté moi mouki. En ça trop orgueilleux. Énergie aux ala nango kala. L'air à salaka na ba papa na biso ba taboulé et tout ça là. C'est pas les mêmes au azan nango le lo. Ah non. Énergie ça du société. Pour mo talega lo ramu pepe to mo yo ka par exemple ne akala vu que to kola ki to yo okuta mo to koli nango. Mais là, eza époque na eu sous-souté, donc il est resté le cas. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. Merci beaucoup, maman. Merci. Moi, je vous dis, maman Bilabel, il n'y avait pas d'erreur. Le portrait que moi je vis, c'était bel et bien vous. C'est vous qui êtes méchante. Vous êtes une femme aigrie. Vous êtes une femme méchante qui refusait qu'il n'y a plus de succès. Qui refusait de voir que oui, vous avez vieilli. Et vous prenez votre frustration, votre haine, vous mettez ça sur les autres. Non, pour moi, vous êtes une femme méchante, aigrie. Et je demande aux gens qui sont supérieurs à vous de vous ordonner d'aller présenter des excuses à ces messieurs, à ces jeunes peintres, peut-être qui est dans le début de sa carrière naïe, il y a makam naïe, hein. Et puis, c'est pas la première fois. La plupart, il y a bateau bokenda bakenda so qui kolozi wana koyemba. Il y a un monsieur ou asala bango ba tableau, avec asala bango ba cadeau boy. Il y a que vous qui avez réagi comme ça. Oza mutema mabe, oza soni ya ba maman. Bati kayote na geste osali. Comme batuna biso ba mi kontina biso ba mesala ko kota makam na bino ba musicien. Moi, je demanderais vraiment aux femmes responsables de notre pays ba répondre yo ba bendo matoy ozonga ko représenter ba excuse. Ça ne se fait pas, c'est très honteux. Et ça honteux. Ce qu'on geste wana, si c'était dans un pays étranger, on ko boya paix et pas battre. Si c'était en Côte d'Ivoire, Sénégal, que quelqu'un qui vous avait remis un cadeau comme ça. Pourquoi vous bobo monde là-bas congolais boy? Hein? Pourquoi vous monde là-bas congolais? Donc ça veut dire que yo zomi mon supérieur parce qu'on a sur scène, hein? Babylon kabeso zaki na mboka mzo nga kufa na sonyo nga ko zwa nga ko sekati na matama
eza yo nalingi na ngate mutu moko mata ababa ke erreur te mabundi wana ezalaki ye eza ye elongi na ye elle a vieilli c'est tout point barre oh akola te neni makolone se koli nzote koli kindumba pe koli c'est tout muta lo bate que garçon a dessiné bien moi na bata dessiné bien. Allô, bonsoir. Bonsoir, Maman Congo. Bonsoir, maman. Oui, vraiment. Maman wana zandoki. Wana kindoki, vraiment. Parce que garçon wana zai koko na ye. Kado babo ya kango te. Na âge na ye. Kutu miziki na ye. O ya sika. Nga na yo kakango lisusu te. Todiembela kaba miziki na ye ya kalawana. Siko kuna place azokende. Soki batu ya Lubumbashi, batu ya Kisangani, batu ya nini. Kuna ndi azwaka mbongo. Concert nini ya malonga beta na Kishasa. Mwana vraiment na mwana bi na moi oya ba femme apesio eloko boye devant public eza soni en tout cas. Mawa. Merci beaucoup maman. En plus c'est que j'ai pas aimé maman Bilabel ozane mute mama B. Parce que ce qu'on commissaire moi nana peut-être na salle ba ngaba kabela moi nana moi quelque chose. Pourquoi vous êtes mité mama B boy hein? Ce qu'on zaki maman moko ya bien. Na geste wana ko senga peu public. Basa la moi geste na garçon wana. Et ça que on peut partager té. On linga ko partager gloire té. Au kanisa fa ko senga ta ba acclamer musala ya mdeko mobali. Ba acclamer ta yena musala wana. Oza maman oza bwana moi site. Yango bomona, c'est pas tout le monde qui est maman. À moment photo tika kobenga baso ba maman. C'est pas parce que tu as mis au monde que tu es une maman. Maman eza maman oyo aboti, abokoli, apese éducation. Et Bilabel n'a rien fait de ça. Bilabel a botaka bana po, abandi ko voyager, comme si quand tu es artiste au musicien, Céline Dion d'Otambouana moanaï. Maria Kara voyagera na bana na ye. Azu ba nourrice ma camion sa voyager. Azo landela. Yongo zo mona ba mama mususu bo benga bango ba mama neti ba Bilabel oyo. To benga ka Bilabel parce que asali ta geste ki bo mama te. Na même ya ki mute mama lamu azana ngote. Ata ba acclamation asengeli mwana wana te. Ça ne se fait pas mute mama be. Pourquoi? Parce que ya ye moko bana bokolite. Ya ye moko bana bokolité, batumsu ba bokoli bana na ba mi pese éducation. C'est pour ça elle est aigrie comme ça. Ale biso to perdra ta na biso ko benga tout le monde maman. Oza mama te, oza mute mama be oza ndoki. Na âge na yo, ya lokola dessin. Ce que zaki koko na yo a dessiner yo. Est-ce que ba koko na yo, ba dessin sur ba pesa ko zaka bien? Maman Bilabel, ba koko na yo, biso to fanda au monde fait des mères. Ba maîtresse ba faire dessiner bana na biso na classe. Au moins na dessin mususu mona zo ya. Pourquoi ba bloc comme tout to tchaka tchaka ngo misika, moyo ke no panzeza te. To la so ba dessin musu bana biso ba dessiner biso. To la kisawa maman Bilabel. Na âge na yo, au moins na koza maman moko ozo ba dessin ba koko na yo te, ba koko no ba memelo tete ke mami, on a dessiné pour toi parce que ba mona kayote. Tu as passé zana maturo ba tupo na yo débordé. Mais na sepeli na ote bozana matia beauté divine na kezwa mai beauté divine atikelo panel mwandam na sepeli na ote wa mutema mabe. Bonjour ya Nadia. Bonjour. Ba finga nga pona yo etona lobaka oza sa charisme ba finga nga a. Bonsoir ma diva. Ma diva ya Nadia zela na olingana tia na photo yango obi ke garçon azu penza mère yango mobimba ye. Azuye penza. Bonsoir panel s'il vous plaît, bon excusez. De azuye penza mobimba mère okoma mabundi kala omimona kate elonge koma oka munene likolo nzoto mikie mère yo penza azuyo mobimba ba modèle nanga botia madiva la munene atela biso photo ba modèle na tela bango ngo penza bandeko langa bosunganga Beji botia madiva la munene atela biso photo s'il vous plaît. Beji ozate botiela nga pe makamba ba TikTok na bino bozela wapi beja ko tiela nga na munene ka photo na nga po zo carrément eza no tchenga na munene. Ah d'accord, na cliquer à oyo voilà. Merci madame. Azuye penza mobile. Ah oui, eza yeko, eza ye. Na côté libele ndenge sali. En plus c'est mon akondira dessiner qui est kaka sur scène potaka souki yango yo. On dirait dessiner qui est pendant hein. Banda la scène oui. Oh, azuye bébé meki toko, mutema mabe mamoyo. Na zolo na munoko na esekeli,
na mabundi na double menton donc ye penza mère yo penza hein sans manière na âge na mama nani mbiliabel eza soni omoni kolala na bana mike ezangi so na charisme ya kozana manière parce que ozo kolate parce que loke na mibala génération no po efongola yo cerveau yo tika tabule mokenaka na ba papi mboma bana mike tala sike sopio na kako recevoir cadeau yebite madiva loba no pour na bina bana na kotala photo on a comparé mais mère eza yo penza yo ozo sekanini po eza ye yo to madiva ozo sekanini eza ye akoki ne mabundi ote akoki mabundi na menton emso na menton pa koki te mais eza ye maman alingo kola te bwendenge nini maman alingo kola te bwendeni eza ye eza ye na suki ye penza donc ye nera te maquillage wana azumi mona te ke eza ye donc natali ba détail tout na suki na place ekota te garçon penza aza na talent ayebi ana talent et puis a dessiné qui est en plein concert pour oui donc ayebi donc azo dessiné non bravo mon frère de là où tu es félicitations donc yé maman oh comme abimana bana mikie azo mona te que ça voyager mambilia oza ya ko voyager kolekananga oui te biso ngeti ba biso si to komisi ba toleki ba 50 biso pe si to voyager biso ko ba 60 ans to voyager ye bango ba 70 ans ba voyager kala. Mais Nadia, franchement, maman Bilabel, je crois que Ozano a otabi. So maman Arto Sali. Azawana na se. Arto Sali en tout cas et Amabe. Obi muto meme lo cadeau oebite so aza handicapé. So aza personne handicap. Oyebi nanu te aza nani. Peut-être aza muto. Moi il faut ça na vidéo humiliation te kende. Na mona ko pas parti, mais na petit parti na ko zwango te. Pona mona ke mona nzela mo fa no ki. C'est la tozalia.